balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Bino bato bo message ko na chaîne na bino, chaîne oyo ilaksamo ba kitoko, chaîne oyo epesa kamino bo information ya lola, chaîne oyo ememaka bato mingi na bokonza likolo, chaîne oyo ezanga polémique, chaîne oyo etalisaka bato mingi makambo ya Nzambe po ete bato babikisama, po ete bato bazobomoi toye lisusu avec force po ete tosali mikolo ebele oyo bomonaka biso te na bémission ya boye, mais Nzambe asali grâce bémission oyo to reprendre bémission na concours ya bandeko basungi biso tekete Nzambe aleka na kopambola bino. Napesi merci mingi na ndeko asala caméra mwana mayele Cédric Makela, l'homme valable, mwana tuka ya Nzambe, petit frère Jésus-Christ, cerveau électronique, l'ingénieur. Talaka sala batitre belé, Nzambe aleka na kopambola ye, ye mtu azamu na caméra pe mtu akomonter bémission oyo rapidement pour te bon monango 565 na bandaku, Nzambe aleka na kopambola ye, et sans oublier les gentlemen Liwanga Brown, Nzambe aleka na kopambola ye, Josué Liwanga Brown, Nzambe aleka na kopambola ye. Je crois que na massacre communauté na prononciation malam, Nzambe azana ye. Et na pesi mbote mingi et pa ya ba sali nyo surtout ya chaîne abiso Mama Bénédicte Chipatoka Makela, Nzamba pambola ye. Na pesi mbote mingi pa ya mwana nangai Sephora Makela, Nzamba azana na ye. Pourquoi pas na pesa Plamedi Makela, pourquoi pas na pesa Beliver ya mai précieuse bandos bazala katanda kunangai oyo nazali koboko là dans le Seigneur. Nzambe azana bango Ritu Makela mwana ngatu ko bana kala mingi te, Nzambe azana ye elongo, sans oublier bana ngo balanda nga chaque fois en guise de reconnaissance ça mabanga te mais ça ba dédicace papa et dit l'évangéliste tozani ana Kinshasa, Nzamba pambola ye. Moi c'était maman Nancy, sans oublier maman Mati na mobile na ye, Nzamba pambola bango na bosanité Sir Jackie na mobile na ye frère Sele, Nzamba zana bango na bosani binote. Na pesi mbote mingi pa ya Sir Mimito Maduda, Nzambe azana na ye elongo. Frère Jonathan Mandila, Nzambe azana na ye. Soki na bosani limbisa ngai mais yeba ki osala nga na motema na bosani to kopesa cette belle fille Brunel, ma bien-aimée sœur Brunel, Nzambe azana na ye na France. Iget Simao na Hollande, Nzambe azana na ye. Pe na bosani te kopesa mbote mingi et pas ya Saint Mariam na Belgique, Nzambe azana na ye longo. Et sans oublier bana ka bazen États-Unis, Sylvie Ngwema, Nzambe azana na ye. Sylvie Kigalu vraiment na France ma motema, Sylvie Kigalu, Nzambe azana na ye vraiment. Et sans oublier mwana ngai ya mosali ya Nzambe munene na États-Unis, Dr. Jobo Bolibanda, Nzambe azana yo elongo kola pambola yo pe na pambola be banso oyo bazali bana ya Nzambe na etongonga na zako kamba ya vede bereka na baseli ya Nzambe nyonso, Nzambe apambola bango. Lelo oyo bando balinga mitoye poto lobela deux sujets. To lobela likambo liboso eza likambo ya tina ya liwa ya mama lenga Isha Esther, on a zoko benga ye le guerrier et la combattante du Seigneur. Pero abi balé to kolobela na tina makambo zoleka na ba église ba etonga na biso o tozali kokamba, surtout mingi na l'église de réveil, parce que ngana zape moko ya membre corps ya Christ mais na kati église de réveil na kosenga na ba ebanso o bazali branché bo s'abonner et belé na chaîne na bino pe bo partager émission oyo
et que ça, bon, malheur, ben, balingami. Non, pas maintes fois. Bon, l'andaka, ben, mission, oyo, eko, édifié. Mais bon, l'andaka, te, ba, émission, oyo, ben, balingami, eko, suye, yo. Essuyer corps, essuyer âme, essuyer esprit, na yo. C'est très dangereux. Au moins, dans le lobby, au tigali, Satan apporte, à côté, à pression maladie, à katibo, mon nom, moukouse, à bébé, makamona yo, à bébé, parcours, na yo. Mais bon, dans la émission, oyo, eza éducatif. On m'a mission, ça, émission, est édifiée pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que nous sommes appelés pour la gloire de Jésus. Surtout, dans l'ensemble, dans l'Assemblée. Ma chaîne, ya Nabino Bolanda, on va penser. Bolanda, ma chaîne Nabino te. Mais ma chaîne païenne, on va besoin, comme personne, on va besoin Bolanda, ma chaîne, oh, les accords, ils sont même pas polémiques. Et so mabama kambo sanantina omona même banda nzambe o baloba ke tolingi Jésus bazo tshaba voix na ba chaîne wana mais ba chaîne za ba chaîne pena chrétienne 100% chrétienne banda nzambe balandaka ngoti vraiment c'est triste ce malheureux alors bande balingami na bandi na première sujet na ngai na tina liwaya cette grande servante Lenga Isha Esther la guerrière et la combattante du Seigneur nzambe à Salaki était sœur Nabiso, servante de l'Éternel, maman Esther Atik Abiso, sœur Oyo Azalaki Mokoba Nanga Molimo, mais Azalaki une grande combattante, Nakatia église locale, il y a Corée il y avait des Bereka. Je crois que l'homme valable, moi na Mayele, Azako illustré, ma photo naye, puis Azotia une partie. Il y a émission hier à Salaki, bon la d'abord nous bouquet parce qu'il y a ça émission où il y a l'air du verso. Bon intelligence pardon. Bon intelligence, peu bon mâchoire nakatia cette grande servante de Dieu. Oyo auti koti kabiso, mikolo tu koleka, toto kukundaye vendredi. À toi, nga mona mayele Cédric Makela l'ingénieur. L'homme valable, moi en tout cas, il y a encore le petit frère Jésus-Christ, cerveau électronique. Tout le monde qui est extrait, il y a ma émission, ma mester, à Salaki, na chaîne Abino, Pebolo Kamaye Nini, Oyo Tobungisi, et pas il y a Ndekomwasi Oyo. Voilà. C'est une émission qui est ouverte à tout le monde, comme j'ai dit la fois passée. Bien que c'est une émission qui est purement évangélique, une émission chrétienne, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Je vous invite de suivre cette émission, vous ne serez pas déçus. Mais j'aimerais plus expliquer par rapport à l'intitulé de l'émission L'ère du verso. Ce n'est pas les versos des recto verso lorsque nous tournons des pages dans un caillou, dans un livre, mais c'est les versos de l'époque. Donc le 21e siècle, c'est l'époque du verso. C'est l'ère du verso. Je recule un peu pour m'expliciter très bien. Le 20e siècle que nous venons de passer, de l'an 0 jusqu'à l'an 2000, c'était un siècle du poisson. C'est Jésus-Christ qui a cantonné dans ce siècle. Vous verrez même dans nos livres, lorsqu'on parle de l'histoire antique, d'une manière ou d'une autre, dans des domaines différents, pour se situer par rapport au temps. Je crois que beaucoup ont étudié. On s'est localisé par rapport à la naissance de Christ en disant que l'histoire est passée avant la naissance de Jésus-Christ ou après la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a cantonné dans l'époque, dans le 20e siècle. C'était le siècle de Jésus-Christ. Et on a parlé beaucoup de Jésus. Donc c'était son siècle. Et l'emblème ou l'insigne de ce siècle qui vient de passer, le 20e siècle, c'était l'âge de poisson.
c'était l'âge des poissons, ou c'était l'ère du poisson. Clôturé dans l'an 2000, nous avons entamé un nouveau siècle, le siècle présent, qui est toi et moi, nous vivons aujourd'hui. C'est le 21e siècle, qui est un siècle des Verseaux. Verseaux, pourquoi? Et ce siècle, son emblème ou l'insigne, la marque de ce siècle, vous verrez pour ceux qui consultent les siècles du zodiaque, vous verrez que cet insigne, c'est la femme. C'est la femme qui est vraiment l'esprit qui conduit le 21e siècle. Bien aimé, le 21e siècle, pour moi, c'est un siècle de vitesse. Pourquoi je dis un siècle de vitesse? Là, c'est moi qui le dis. Par rapport à ce que j'ai compris et constaté, et je dis que c'est un siècle de vitesse, c'est un siècle où le mal qui était caché sera exposé au clair, et les vérités qui étaient cachées sera aussi exposées au clair. Pourquoi? Nous approchons petit à petit vers le fin de temps, vers la fin de toutes choses. Il y a des hommes de science qui ont fait des recherches dans tel ou tel domaine qui concerne le monde. Nous avons suivi beaucoup de documentaires. La conclusion est que le monde a vieilli. Le monde tend à sa fin. Nakanisi boti kolanda ba extrait ya émission ya salina ba photo na ndenge tote kokunda ye. Je crois que mwana mayele Cédric Makela l'ingénieur azo tela bino yango azo balancer yango et kosala bo pena malamu. Donc cette grande dame antikotika biso et nakoloba te que son âme repose en paix ndenge mokili lobaka, mais je crois que Nzambe ayambi bongo servante na ye parce que nazo tano moke histoire ya ma mesteur toyebane depuis 90 quelque ayaki pena le tonga ya avait de beleka jeune fille na âge ya ba 22 ans ou 23 ans comme ça, ayaki na âge wana na église akoli dans le Seigneur azwi ta penza ya kosakana sakana pena te lokola ndenge bana basi mosusu basalaka asali bambiance bobola mibali makambo ebelebele ye penza azwi ta wana te. ena passé batane nyonso tu na kati etonga ya nkolo avandaki mpe epai na ngai mwa ntango molai l'église vraiment atikaki libota na ye aza na famille monene. D'ailleurs je crois que son nzambe asali grâce balo valable bakoyamba leki na ye oyo aza bongo serviteur moko monene na mboka Italie et puis na France, pasteur Nico bakoyamba ye ekozala bongo malamu. Ayaki mpe mpona enterrement ya ana ye parce que mama lenga Isha Esther aza bongo ya ana ye ayaki tozalaki awa et beaucoup de serviteurs de Dieu baotaki na Europe bayaki mpona enterrement ya Maman Lenga Isha Esther. Et je salue aussi à passant mon grand frère, mon aîné, mon salantin, mon aîné, le docteur pasteur Elmena, Yebazlaki wana, après chaki na matanga, et Salaki Bembola Malamu Nzambe, Aleka na Kopambolai. Voilà mon mouké, histoire ya maman Esther, Abelaki, Mwatang Molai, ti Aïkoti Kabiso, vraiment Nzambe, Soki, Asaraki Nzambe Kana Solo. Vraiment, Nzamba et Mabolimo, il y a cette grande dame, la guerrière de l'éternel, la combattante de l'éternel. Nzamba Penza, après Misaye, na Boboto, na Kombo, na Yesu Masia. Voilà bien aimé, premier sujet Tokoge Kolobela, Yango Wana, na côté na deuxième sujet, na Biso Zali, Bamakamu Eza Koleka na kati ya Betonga, na Biso. Betonga na Biso, Bandeko Baligami, makambo ezali koleke eza vraiment catastrophique, surtout mingi na l'église de réveil. Bando balingami lelo bato mingi batiki l'église
omona kana kama osamba na ndako na priaka na na ndako na pesi bango réseau te parce que ko prier na ndako eza na litomba te nzambe asali moto nyonso tu azala na église ne locale azala membre ya corps de Christ mais na kati ya église ne locale na église oyo ye aokaka mateya na église oyo azali na berger na ye na église oyo aza pate na église oyo abondelaka na église oyo akiki kopesa dime na ye akiki kopesa omo na ye akiki kopesa baofrande na ye akiki kopesa babenga ngo nini offrande ya babenga ngo peut-être bon babango nini offrande ya liberté offrande na ye oyo motema ne ndenge lingi apesi yango bapesa yango n'importe quelle place te eza na ba endroit approprié oyo nzambe asala mpona moto asalaka baaction wana apesaka makambo ya mawa mpona babola mpona bofele mpona bazangi baaction nyonso oyo bandeko basalaka yango dans l'église et l'église ekosorganize mpona kopesa babola bato bazanga bamoyen bato oyo bazanga makambo wana soki église ezosala babiloko wana te eza mpena église ya nkolo te voilà kopense na baprisonnier tout ça basalaka yango na église locale eza teke groupe ya bato bango moko basangani bandi kosala eloko wana nzambe oyo atinda bapaster bazala aza zoba te nzambe oyo asalaki baéglise locale ezala aza zoba te mais lelo tozomona bandeko balingami soki mabe ekoti mingi na baéglise parce que Jésus aloba yango nakopesa so baverset wana te nakopesa no chapitre mosusu na verset mosusu bainfiltre bakoti mingi na kati ya betonga parce que na kati ya église élevée il y a beaucoup de libertinage omona mutu abengama te makesa na église na ye mutu atomboki na église moko songolo akafongola église na ye parce que bandeko mutu po asala na nzambe il faut nzambe abenga ye ezali vocation il faut azwa peine il faut azala moponami azala un messager envoyé par l'éternel ce n'est pas olano na wika boye ozwi babundo ozwi bainstrument obe ofongola église e bato mingi baza nde wana lelo tala bible ezoloba boye bateyi bazala mingi te bateyi bazala mingi te nepoke oyo ngai nabongolaki motema biso tobongolaki motema mponga nabongoli motema na 84 bien aimé tala ti lelo oyo naseli bambula boni nakasi bandeko balingami nakopesa bafoto epa lo valable aba nakoillustre baimage bomo etanga nazoteya na bawenza matete kota bametre toro na yolo na bazandu na pongabi nayaki na agini lelo kopesa ngai agini nayaki vraiment mwana moke mais na mpongo wana bandeko bateyi bazalaki mingi te biso tozalaki baprédicateur na mbilan mais tozalaki encadré na église neti ngai nazwi formation na ngai na église communauté monene oyo afepako nzambe malamu tuna ndeko oyo abima wapi auta wapi nani aza tata na ye nani ordona ye nzambe arevela nani kaza serviteur bandeko nepo wana bateki bazalaki mingi te bagaf mpe ezalaki te bato bazokoteya kati na solo eza teke mpo azwa mbongo eza teke mpo nataka baveste ya chere eza teke mpo azwa basi eza teke bandeko balingami mpona abisalela mpona lifuti na ye mais tozali koteya jésus christ yesu masiya ya nazareta l'homme de galilée le sauveur le ressuscité du troisième jour tozali koteya ye bandeko lepoku wana oyo kolala nasala esika moko oza mpe méditation te ya mabe mpona ser wana ozomona aza ndeko na yo bafausse prophétie ezalaki te bamiracle authentique nde ezalaki bamankiona ezalaki te
bana na nzambe n'époque wana bandeko babare ezali kokangama ezokoma baeglise babivete ezokangama ezokoma baeglise botele ezokufa ezokoma baeglise mais tala n'époque oyo ekoma contraire nayebi déjà baeglise mosusu ekufi ekoma ba bien aimé nayebi baeglise mosusu soki nakwa tiela na veni tiela na dimanche merci non valable okomona église ezalaki wana baeglise ekufi batie yango magasin mpo na nini? Parce qu'il y a des faux aujourd'hui. Bato mingi ezotambwisa l'église babengama te basolola nzambe te bayoka fali ya nzambe te yango tozomona bagafe tozomona bamakambo oyo ya kokangwa ya kobangisa bota mikolo te koleka un certain pasteur Mangwagasa abomi mwasi na ye na bana mpo na nini? Mpo na mwasi oyo ye alingaka ye mele kati eglise makomi kotosa ye te azongana mbali mosusu yamonaki solution eza koboma ezala ye Mangwagasa ezala se Rwanda bango nyonso tu bazali na kati ya nkolo te bazali na kati ya nkolo te bien aimé. Je te dis la vérité. Un enfant de Dieu a eu la violenté. Bible le dit boye. Jésus le dit, c'est à moi appartient la vengeance et la rétribution. Est-ce que vous avez fait la vie sauter? Est-ce que vous avez fait pour la sauter? Tout ça dans la relation. Mais tout ça, il s'est caté. Nasa na banda oyo ya bakonzi bazali. L'église la ngai bakonzi basoda bazali. Pela bano balandaka biso bakonzi bazali. Bien aimé, un jour navoni boye ndaku mwana nga moko mokonza munene ya mboka na biso aza général na kotaka kombo na ye te o bato bayebi so otaka kombo leka boye bato bayebi ye epuis aza chouchou ya peuple ya bapeuple aye kotalaka na mwasi na ye bien aimé epuis na mokonzi mosusu ya mwana azaka na église tosoki na ye ti esili ayebisi ngai bamakambo na ye mpo namema dossier na ye epai ya nkolo role ya berger ya mosali ya nzambe eza yango wana bapate ya nkolo baka na mikumba epai ya nkolo na nzela na ye ayi kozala viola te akozala sase te akoboma te bible elobi ni mpo na mwasi azotosa te elobi ni mpo na mwasi asala ekobo eza divorce roi Assuérus azalaki kutu pasteur te mais babengi mwasi na ye akolekisa bote na ye epai ya bato mwasi aboyi roi azalaki nini alongolaki na libala oli okoboma bien aimé tato sone mokonzi oyo bagarde ekoli bazali libanda abimi na kompanie ye nga na madame mpo tokende kotia ye na totike na porte na jipe na kota bakomoni bali kokamwa jene kingani ndeko moko epa nanga lobi papa jene kingani ezalaka mwana ongabi oui c'est mon fils akoki tokoma général nzambe alakisa ngai akoma général akamwe apeme ozalaka simple ozala bato minene oyo baza bana moloba te na bino naloba nini naza na baverite ebele na église ndenge na baverite ebele nde lisolo ya yesu totongaka yesu mpo totonga bombo ya bato befiltre bakomi ebele na église toyoki liwa mosusu kaka mikolo oyo sele baka asambelaka l'église songolo soki epaka mama olange na cfmc awuti koboma patroni na ye abomi ye nsima nango akundi ye me bazolaka frère wana azalaki soi-disant kosambela ser wana azalaki frère na kati église mais ser wana aza marie azalaki marie mais selo basource ya bainformation tozozwa soki eza bongo te nzambe alimbisa bakomaki na barelation ya mabe mpo na nini ezala ser wana
ezala frère wana bango nyonso bakokaki fois nzambe te bayebi nzambe te. Comment une femme mariée akotambola na kindumba ayi kosala makambo ezanga ntina mbeto ya libala eza sacré mbeto ya libala okoki kosue yango te azalaki payen elobi ndeko moko ndenge alobaka payen baza bapayen bato wana nde bazokangela bato bikuke bakima bavéritable église basue église bien aimé. Un enfant de Dieu converti, lavé par le sang de Dieu, de Jésus, on a grandement converti à cause de la beauté. Quelles sont les écritures? L'eau valable. Tout le temps, nous, et là, on va voir Yesu a lobby out. Si on a la Bible de soi, tout le temps, Apocalypse chapitre 3, tout le temps, il a verset 20. Je répète pour la même audition. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Non, ça n'a pas moulaïté. Bible l'obéit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je reprends pour la meilleure audition. Apocalypse 3, 20. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tellement ma terre ne couque na yo, pe nazali kobeta. Bon, il s'en a un problème à Kassi, Yamis. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, soit qui montayo qui mongongo nangai, pe afungoli bo. Bikuke na ye porte ko na zo ba za porte nda kuté eza motema non valable eza motema Josué Luanda mon fils biba lobi j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi na kokota na kati na ye donc ce que tu fais porte comme koti na kati na ye kola abandi kotambola na ye abandi kolia na ye abandi kovanda na ye abandi kolala na ye abandi kotambola na ye na parcours na ye. Cet homme ne peut pas faire de gaffe à cause de ma bêtise. Jésus kati ya mutu ezali changement ya mode ya vie moto akomi moderne akomi une nouvelle créature akomi na bizaleli ya sika makambo ya kala elongwe yango moni Bible elobi ke moto andimeli Yesu asika abandi koparle anango abandi koloba minoko ya sika ezaka kaka bashinda baraka na shinde te mingi bazoloba yango eza bafaux langue. Sa façon de parler ko changer eza mpe minoko ya sika abandaka koloba bana koexhorte batu ebana koekifie batu eza mpe minoko ya sika koswa de kolongwa akomi na balangage ya sika kotonga ekolongwa akomi na balangage ya sika. Bien aimé oyo tozomona sikoyo eza bainfiltre me dans l'église bana satana bakoti na esika ya bule bazomema na bisele na bango kuna mpe bazocolisa nkombo ya nkolo bazokanga bikuke mingi na bato bayi kosambela nzambe dans la vérité po ete bakoma bakredi bandeko eglise eza mabe te mpe neza mosabi na solo baeglise ya solo oyo eza baeglise locale ezali bapaster na solo mpe bazali me baza ya kotia misapi mingi baza bainfiltre bayoka voi nzambe te ko babeta na mitema na bango te baya na loyenge bakoti na vie chrétienne na loyenge bakoti na vie chrétienne na mouvement moko boye. Bien aimé Jésus aza mouvement te basambelaki na loyenge te Jésus azali bomoi na kati ya bomoi ya mutu
na kati ya motema ya mutu, na kati ya parcours ya mutu. E mutu oyo yesu akoti kati na ye, ata azalaki assassin, ata azalaki muyibi, ata azalaki ndumba, ata azalaki ndoki, moto esengeli a changé. Parce que le Saint-Esprit yenda azali meilleur professeur pour changer bombo ya mutu. Mais là tozomona ba assassiner l'église, ba poison l'église, et comme à casse l'église, c'est là qui l'église vierge, ba dévierger l'église, côté bazeme comme l'église, et surtout eloko oyo kotomboka rébellion. Yango kama tomo na pasteur même na ba réseaux sociaux, na ba YouTube azofinga. Est-ce que pasteur ko finga? Est-ce que pasteur est vrai pasteur? Ako modili batu. Vrai mosali ya Nzambe. Aiko scandaliser batu. Ce sont des infiltrés. Nazoma na mwana moko ya Nzambe azolanda ngai. Moto yo ka voya ya Nzambe. Azo sabe na Nzambe kana solo. Bien aimé. To komi na tango asuka. Tout ce que nous voyons et l'Obama déjà na liloba na Nzambe. Yango moni na boy comme ça bino ba version oyo ke kono ba kina mikola suka. Boy na boye ba fo ba koya. Soko moni bino na libebe ko desikela bule. Tozo tanga yango pe mingi. Batei bino batei biso ko pe mingi. Le nom na côté d'Apocalypse. Oyo c'est le message attend de la fin. Alors bina tabi de kuke na zobeta. Moto ko ka mongongo na ngai afungoli porte. Mingi boki mongongo Nzambe te pe ba porte ba kozo fungwa mate. Boka mongongo Jésus te baya na loyenge. Balanda mouvement boko mo pepe boko boye. Pour la soko biki soko biki osambela kate ba mona fo mutu. Il faut mutu no su azana casquette ya kozala frère to kozala sœur o ke bazaba païen. Bazaba tamisala mabe. Bazaba loki bandoki. Bato kola benga te. Bato boka voya ya Nzambe te. Bato bafungoli poste te po eso akota. Bakozala bato mabe. Ata azwa l'église. Akozala mutu ya bokeseni. Akozala mutu akosalaka ba scandale. Bien aimé. Yo ndimi pena ke mwana ya Nzambe akoboma mutu. Mwana Nzambe ayiko assassiner mutu. Ayiko tena mutu poisson. Bien aimé. Mwana Nzambe asolo to bosani ya Nzambe poko sala avant ko koma bosani ya Nzambe il faut boso sala mwana Nzambe ozala mpate ya nkolo na Jean 10 Jésus lobi yango naza mobateli malamba bapate na ngabo ba mongongo na ngai bakolanda ngai na bisabo me matani banda bakozwa bilei pe nazokisa mona bergerie bakolanda mongongo ya étranger te étranger ezali Satan mais tala bato misala bazosala eza misala Satana. Bien aimé, nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu lobi yango on peut servir Nzambe na mamo te, Nzambe na Belzebul te, Nzambe na Moloki te, Nzambe na Tutakamo te, on peut servir Nzambe na démon Zapata te. Bien aimé, mais on va bateau va socialité. Ah non non, on s'aime la sauté. Ah bah pasteur, pour yo pe oza mobenga mité. Oza mobenga mité. Oza mopona mité. Oyo ma voix Nzambe te. Na ko pesa bino témoignage na muke. Ngata na bongola ki botema. Na uti fraîchement na mukili. Et puis la misala mabe. Après une semaine, pour moi c'est côté ya na ba na tana bongo bote motema sa grâce na moni côté ya bala bongo na balabala na bawenze na bakare fou. Alors ba pasteur ba kamba na ba moni ke zali moté ba takinga ina l'équipe ya ba gagner temps ya ba tozo le gagner ba am na libanda moto c'est président de l'équipe évangélisation. Après une semaine à conversion en Gaï, notre nom sera ma belle comparable. Après une semaine, Ndekowana a Tezé.
famille à moi moi soit ateki semi ba ko ça la trouble et pas ndeko wana me pousser ngate kana zo na mukili na bake mutu bala kama kangai mutu bala teka Yesu wasiya ati semi ngala tiko sabela est-ce que mutu wana sa Jésus pasteur wana bomi mwasi na ye frère wana assassiné sœur wana yende Yesu yende modèle la vie na yo yende référence. Notre modèle c'est Jésus-Christ de Nazareth le valable. Ngana iko bunga neko kwaya mebandeko esala yo rien pona za mutu babende mukolo nga Yesu asi abomi Yesu asente Yesu apengwi Yesu azubakisi wane mabe mais so Yesu mutasali yango te eza na tina te continue nzela na yo. Le salut est individuel. Bien aimé dans le Seigneur, tu comme une attente de la fin. Et c'est que les Camerounais sont et monana. Pour moi, la guerre soit consacrée. Beaucoup de gens bindo na libébi de sika et sant. Mutazoba ensemble la ramassa mutema mabe. Ensemble la ramassa mabe. Ces gens iront en enfer. Na comme na suka. Pour l'antimon nzambe bayo kingai kangama na Yesu tikana na Yesu soka ngo kangama na musali ya nzambe bondela loba kolo gidengai na église a bien et pas musali ya nzambe oyo oka voix na yo oyo ponaye otindaye nzambe ko gideyo basali au nom de Jésus-Christ tika kola pambo la bino to comme na suka na pesi mbote mingi pa ya grand frère na ngai siskale motema Makela Nzeza Ferdinand Nzamba Pambolo elongona mwasi na ye mama Biita Nzamba Pambola bino na pesi mbote mingi pa ya mwana nga msozo la poto senga kiko na pesi mbote mingi e pa ya tous les combattants oyo babunda pona mboka na biso Nzambe aleka na ko pambola bino bobunda pona ekolo yego sala bongo malamu. Merci mingi na lo valable. Merci mingi na Josué Luanda. Merci mingi na baebanso balandi biso. Bon s'abonner, partager émission oyo. Tia ba j'aime et vous savez beaucoup malam. Tosongi avec force. Je crois que vous allez dessus na émission ya kitoko. Yom to landingai tika Nzambe aleka na kozana yo apambola yo o partager émission oyo pour na codifier ata moto moko to mibale. Je crois que Nzambe akosepela no pe akopambola yo. Botika la malamu, c'était votre bien-aimé, votre frère, votre ndeko, le pasteur Vincent Makela Meshak, oya tema kamino dans le Seigneur. Ciao, botika la malamu, boza toujours branché na chaîne Abino, chaîne Vert TV. Merci. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.